Bonjour les filles, hello girls, beauté ba maman, beauté ba yaya, beauté ba nzette. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mon Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Alors mes amis, cette histoire sera racontée en lingala. Vraiment, elle sera racontée en lingala. Parce que vraiment, cette personne m'a appelé, m'a contacté, elle est d'origine congolaise, précisément de Kinshasa, qui m'a raconté son histoire. En fait, c'est triste, mais voilà, ça arrive quand même. Souvent, il y a plus de... Enfin, il y a les femmes aussi qui trompent leur mari. Cette personne m'a appelé, cette personne m'a contacté, m'a clairement dit, Mona, raconte cette histoire. Parce que j'en ai marre, c'est pas grave, c'est pas grave. Bandeko na nga ezali ndeko ya mwasi abengi nga nabeta lisolo avandaka na mobali na ye babalana te me bavandaka en concubinage. Mwasi azalaka na mokanda te, mobali aida ye azwa ye mwana na situation moko mpasi, azalaka na bafoyer amemi ye na ndako na ye. Mobali yango azalaka na pavillon, ndako ya kitoko, makambo nyonso kitoko. Aide fi wana mpona bapapie, c'est vrai, aide na bapapie. Ye fi wana ayebisi nga muna aidanga, mutu soki aide ye ofo ko reconnaître. Mobali aida ye asala démarche, voilà, po azwa mukanda et tout, balingani, bavanda ensemble, baboti pe mwana. Lelo bana mwana moko à travers naissance. Moi si pe situation ebongi, moi si pas eu mukanda, moi si pas eu moi information, azu pe moi musala, ça se passe bien. Mais apparemment mobali yango adénigraka ye kaka kofingaka ye, koyebisaki vraiment bachose négative. Ye ere nyonso alembaka alembi ekoma quartier nyonso mpo mo baza na ndako pavillonnaire, bavoisin à côté bayokaka kaka baproblème. Mwasi wana soki alikambo fo aréagir alelaka, moko mosusu polisi aye, voilà, po violence vraiment esalamaki makasi. Ndako wana ezali ndako ya mobali, ye fi wana aza na nulle part où aller. Sikoyo mobali azoyebisi so omoni olembi kee nao, mais sauf que mwana otikala awa mpo oza na nulle part où aller, oza na eloko te tout le temps mwasi. Et donc, elles se sont plus femmes, quoi. Parce que nyonso ayebisi nga muna eza te soki mobali apesi yo mukanda, yo okomi yuma. Apesi nga mukanda, Dieu merci, ye azalaki nango apesi nga. Ebongo ekomi amonelaka nga ere nyonso koswana boye na boye mona boye. Moko mosusu ye pe fi wana ayebisi nga, moko mosusu nga moko nakangi ye na makangu. Donc atrompaka nga pendant que nazalaki na zemi ya mwana na biso, atrompaka ye akanga ye moko. Me moni kaka mobali à se défendre, asali lokola abima gagnant. Mais ye mwasi ayebisi egank na bolingo azalaka te nga mpe nolakisi oke na mwasi, nolakisi oke na canon, nolakisi oke na kitoko. Yo oza nani? Yo kanisi nga so nalati mibali baolulanga te, ata na oti obota na mwasi kitoko na canon, tout ce que vous voulez. Mwasi azoyebisa mobali abi mais so oza canon ke na bon débarras, mais je m'en fous toyokana asu te, bolingo so esili ke na yo ovandelanga mpo na nini? Baninga nanga sachant que garçon ngo azara na mbwa yango moni bambwa mosusu bazara bambwa mpo veiller na propriété. Voilà, comme je vous ai dit précédemment, ndeka mobali azara na pavillon. Sikoyo na pavillon ngo azara na mbwa libanda, moni ba bulldog wana o bazara penza chien méchant, bulldog a surveiller un peu ndako. Sikoyo mukolo mosusu ye mobali wana asalaka musala ezara na batour. Moni bato mosusu bazala na mosala tour à semaine, première semaine asali temps mosusu de 6h à 14h, l'autre semaine de 14h à 20h. C'est comme ça se passe. Zoka fiona ye moko abetenga lisolo ali parce que tellement que j'en ai marre nga pe na sala vie nanga akutana na mobali. Ndeko mwasi akutana na mobali apeteli toutes les histoires bapéripéties na ye nyonso nazala nanga na mobali tovanda ensemble aza papa mwana nanga, mais tout cas esimbaka te. Des fois ko tosala chambre à part, matata tala des fois nazala na bagriffure boye na boye. Ye mobali wana ya sika ayebisi eloko so esimba te, il faut olongwa nga. En tout cas naza prêt nazwa yo nabala yo na mwana na yo na élever yo, voilà. Esiko fi wana pe ayebisi nga muna deja nakutani aza papa mwana nga,
esimba te esaelo te nakuta mosusu na mosusu ata azopesanga bapromese nayaki na sûreté nayebisi garçon wana te tovivre na biso kaka bolingo yango boye soki esimbi c'est bon soki esimbi te c'est pas grave nga en tout cas papa mwana nga na motema aza susu mobali na nga te aza kaka papa mwana nga kutu ere mosusu tosala na biso chambre à part mais ça veut dire ere mosusu mpe bazalaka ensemble donc bolingo libala soit disant enfin eza nano puisque avandaka epai na ye moko mosusu ndeko mwasi ayebisinga ngai moko nakotisi copain na nga na ndako mpo nayebaki ke tour wana ye aozala na mosala ye aozala na mosala tour wana premier tour donc tour moto abandaka premier tour quoi donc ye ayebaki na ye sûr ke ye mobali wana aya po ndeko mobali na aozala te donc ake mosala parce que ezalaka tour na tour semaine ya liboso asalaka 5h 14h semaine ya mibale asalaka 14h ti le long ti na bapokwa voilà sikoyo ye abengisi mobali mpo ayebiki mobali aza te na mosala garçon nga ye basali makambo na bango nzoka kuna na mosala base trompaki horaire mobali alobi ke responsable atindelaki message ke ezali tour na yo te zonga na yo oya na mokolo mosusu kaka boye mobali azwi voiture adémarre aye ne ndako voilà aye na ye ndako c'est bon akoma boye akuti mwasi na mobali mwasi na ye mama bana ne na mobali scandale donc otrompango okotisa mibali na ndako na nga bitumba mwambali wana garçon na bitumba mwasi amoni moyen te abengi police mpe le temps police aya garçon abengeli ye mbwa donc mbandako amonika mbwa azoya akimi bandeko na nga vitesse wana même Usain Bolt ndenge mwasi azoyebisaka même Usain Bolt ana vitesse wana te akimi kokima amati sur camion parce que moni bambwa baza na hauteur te penza élevé pour batteindre oui ba camion ezaka penza ba 4 mètres de hauteur ya likolo wana abandi koloba pardon ndatika mbwa azoganga bato donc quartier ningani ale mbwa na pe pembeni amata kaka agrippe mobali bandeko ezalaki scandale baninga ti 20 minutes et duré ata 20 minutes mwasi aleli bitumba na mwasi mobali wana mo intervenir te parce que ana likolo mbwa wana po amata mbwa a réussir komata na voiture mais voiture eza na se na hauteur heureusement camion te sauvé ye amati na camion bandiko donc quartier ningani police aye police intervenir asengi ordre bazwa mbwa ali mobali azwi mbwa atie mbwa en sécurité tant atie mbwa en sécurité ali garçon akiti police ordonné akita kokita wana batie à l'abri batie pe deka mobali oyo eza na ndako ne parce que alobi non nga nayebi ete violation à domicile akoti na ndako na nga mwasi azotrompe nga na ndako na nga na mobali affaire eke bayebisi mobali aporte plainte na minute oyo ayebisi nga na préféraki nalongwa ngai na mwana nalongwe na ngai mpa mobali yango nakomi epa copain na nga ti po procédure po apporter plainte ko abandi koloba biloko na nge elimwe donc ye mobali ayibi biloko eza nango fuma azobakisele kaka comme azalaki déjà na bapreuve nyonso amoni na ndako na ye scandale baninga na nga lisolo ndeka mwasi abeteli nga nayebisi ye mais mpo na nini osali mpe bongo fali mobali no fali bozala ailleurs abite nalembaki mpo eza ndako na nga mpe navandaka na mwana nga nayebisi mais fali osala yango ailleurs po quand même na miso ya leta ye eza epa na ye obengisi mutu mosusu esali baproblème morale ya l'histoire ndeka mwasi alobi naza nanga consciente bolingo ezalaka nango susu te natikala nanga mpo na mwana lokola nakutani na mobali ya sika mobali alingi nga na mwana mais nalingaki te tout de suite nazwa biloko nanga nakende ndenge natali nango malembi mais lokola ebebi nango nazwi nanga mwana nanga tokei ti bamemi makambo mpe na proseko na justice ti bakosamba puis mpo bakatela bango mpe badroit de visite donc ekomi histoire moko compliqué na minute oyo ndeka mwasi ayebisi nga histoire eza na mpenza na niveau ya
kolomboka. Donc, moi, si a trompé mon baleine parce que j'en avais marre. Tout le temps, insulte. Tout le temps, kokoko dénigrenga. Lokola ye, aza mutalibosa ya poto, azo mukanda, biso bato, bapesi biso mikanda, toza sima, kaka boy, ko dénigrenga, ti na ekotombe na maboka mobali mususu. Est-ce que ça bien? Nga na kopesa jugement, teza li solo de kamwasa yebisi nga na pesa, na loba. Ye ayebisi nga, ata mwasi na mobali babalani, ata baboti, soki yo mwasi oza heureuse te, okotika vi na ote pona mobali, bien pona mwana, bien pona libala. Il faut obima na yo. Ye ndenge ye a trouvé solution na ye. Ye ata bali, ye ata bota, soki aza vivre na mobali aza malheureuse, ata libala, ata ndenge nini ye akotika. Mais seul, nga na yebisi ye ndeko mwasi, seule erreur osali, yo kokaki komema mobali no te ya sika na ndako na bino. Fale bozalaka na ndako mosusu na esika neutre bino na bino, mais kokaki te komema ye na ndako ya mobali na yo quand même, parce que aza papa mwana na yo, aza na ndako na ye, wana esali violation domicile. Wana c'est tout à fait raison. Ayebisi nga naza na nga consciente na yebi, mais tellement que sokomi na suka, makambo susu oko se contrôler te. Voilà ndeka mwasi ayebisi nga, elle était tellement à bout qu'elle s'est pas contrôlée, qu'elle a voulu vraiment faire ce que sa chair désirait, ce que sa chair demandait, parce qu'elle voulait se sentir femme, elle voulait se sentir aimée, elle voulait se sentir humaine, parce qu'avec le père de ses enfants, elle ne se sentait plus humaine. Voilà ce qui est arrivé. À présent, elle vit avec son nouveau copain dans leur appartement, et elle m'apprend aujourd'hui qu'Azos est la deuxième enfant, et que moi, mobile a garanti à Kobalaye, ma camboniance une fois, makambo nyonso ya ba procès une fois makambo nyonso eleki. Donc voilà histoire ezali baza nono na ba procès na bango ti makambo wana esila, ye lokola pe aza na mwana na libumu andimi na ye aboya na papa mwana na, puisque basalaki libala te, bazaki ba concubin quoi. Donc azaki concubin na ye, c'est vrai que babota mwana, mais andimi na ye, mais acte asali a trompé mobali. Voilà, yango wana ye aza consciente que a trompé ye et que fallait pas tromper na ndako, mais azane libéré parce qu'akutani na mobali alingi ye, mobali azo valoriser, mobali opesi makambo nyonso. Voilà, préféraki na ye assumer na ye oyeko ya eya, voilà likambo ye. Donc voilà mes amis, histoire na ngai na betela bino yango wana. Nga penza na koloba mobali so boza en relation so ezo simba te, ngai mpo na nga batikaka no nzela moko po okoma na nzela mibale, okosala nyonso mibale te. En tout cas voilà, nga juste avis napesaki na ndeko mwasi mpe ayoki nga, mais ye asali oyo motema ne elingaki. Voilà, suite ekomi, mais to souhaiter bonne chance na ye, to souhaiter libala malamu, puisque aza pe na mukumba abota bien, ake liboso asala vie na ye. Ndeko mwasi a reconnaître faute na ye, mais en fait d'après elle, faute wana euti na mobali, po mobali aza ko tromper auparavant, mobali aza ko nyokole makambo nyonso yango wana ye pa komena na suka ngala kise pe ye pa za mutu, ye pa za na ba sentiment, ye pa za mwasi boye na boye yango na pa ndenge akutana na mobali ya sika, balingani esimbaki andimaki na seule erreur amemaki na ndako ya mobali ne pas lakise kinga pe na mwasi bakolinganga pe na yaya, bakolinganga pe na jo. Donc voilà un peu la morale de cette histoire. Ndeko mwasi la bakabwana na papa wana, mais bazana poursuite na kondi ya l'état pour na faire ya kozwa ko garde pona mwana na histoire elekaki ya mbwa wana. Donc ye apportaki rival na ye plainte biloko ebongaki alors que eza nango bongo te, mais apporter ka plainte tisiko ezali suite non favorable eza te. Donc voilà l'histoire. Mobali ya sika aobala mwana wana, parents ne déjà bayebi lisolo, moi ça déjà na mukumba, faut te souhaiter bon kaka bonne chance à elle, et bêtise ou à sali à répéter en soutien à mobali ya mibali. Ce qui est simbité, faut que tchanase, faut que solo là avant de faire une bêtise. Je vous dis à bientôt sur votre chaîne de divertissement Mona Mood, Mona Pesibinoba Mbote.